nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète nana efie bosabone trop na planète nana efie bosabone trop. Alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète nana efie vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait yango base donc on a beaucoup de s'abonner bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yopé base vraiment na ngibino trop vraiment merci planète fille qui toko makasi Ambassi bourgeois moto swag le prince Racel le prince de Fali Poupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et fille nana et fille tous s'abonner massivement donc abonnez les bino je vous demande tous s'abonner pour des vraies informations pour nos qualité pour nos actualité planète nana et fille TV s'abonner ça va bien ça va te coûter rien quoi vous s'abonner car on a qui perdre l'autre on sait pas asungaka tabana babola nana efie asungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG. Merci chers abonnés, merci pour la fidélité na bino na planète nana efie. En tout cas nzambe apambola bino nazo rappeler bino toujours beau continuer ko s'abonner na planète nana efie. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Et chers abonnés, nazo pesa bino merci pour la soutien na bino na site na biso. Hein, planète nana efie merci pour la ONG na biso o bozo aider orphelin. En tout cas yo o sala rabola mu nzambe a continuer toujours ko pambola. Et je dis un grand merci encore à ma patronne maman nana efie et moi Sinzambi. Hein, maman pasteur en tout cas nzamba pambola yo et a pambola vraiment pour l'amour pour la confiance et na yo na bis vers biso. En tout cas chers abonnés nazo bisa o zo landanga na moment oyo donc o ata la nzambe te faut continuer o ta la nzambe parce que ngai na uti ko bika bika moi hein ba o bataille la nzambe en tout cas nzambe tika bango te nazo ki problème moko mais tant aux toujours innocente parce que nzambe lobi azawana pona ba innocent que soit ma benyon so mutu akoluka ko sala yo tant aux innocents aux kanisa mabe pona ete nzambe akotika ota ko bundela yo dans la ligne nanga pongi mais nzambe zo bundelanga na makambo donc yango na pesi merci na Jésus-Christ de Nazareth nzambe apesa kapema. Voilà chers abonnés comme d'habitude tous en a histoire vraie avec il choco. Histoire vraie oyo en tout cas bolandango vraiment na bokebi parce que ils ont concerné bana papa maman en tout cas ce qu'on a moi na meka ko benga mwana afin da pembe na yo bolanda histoire vraie allo parce que ils ont concerné beaucoup plus bana maman il comme na biso ya journée à lelo eza ki na mwana moi simo kwa za na Kinshasa. Bon, maman mo kwa za na Kinshasa voilà yende muto apesi histoire aye alandinga place na fanda parce que aza abonné na biso aya ki ko lukanga pour que a relater histoire vraie na ye en tout cas bo mekanan ko pesa ye sous idée to asala nini yango lelo nazo beta histoire vraie oyo chers abonnés ezaki na moi simoko aza awa mwana ya mama oya elinga histoire ane ko fanda na Kinshasa vu que moi to tanga ba kombo la bango ezate bavanda ka na kin maintenant avenue on est kofanda précisément bazaki na Kasavubu bavanda ki avenue moko na pire serment bolinga kaye donc au monde des alaka aux moi jeune fille na lupang na bino na lupang moi ngambu eza na tantine mo wazala wana lela yo mabe o kake yene tantine tela lingaye alinga ki makasi cher abonné moi on a zaki na ba âge ya ba 18 ans malgré 18 ans na ye mais aye baki na vraiment a bena vibreté quoi parce que pire ser na ye wana alinga kaye makasi soka alinga ke ko sombelo ko mona abengi et so alamuki na tongo asisi musana na ndako akati pa pizza na ye tia kozonga na pokwa kaka bongo so yepe ko luka na ndako kaka ok na ngambo pa intel azana ba kepe ba kuti kuna tantino wana ba ser oyo ba simba parce que ande ko sala liboso ande ko sala na aéroport et puis ay ko longwa akomi kosana snel comme agence snel mais la poste moko ya likolo tantino akoma ki vraiment na mbo azala pena mobile na ye asa ingénieur na église ya ACK asa ingénieur kuna
tantine wana ti ba ko sala mariage na mobali na ye ka na veni petite sœur wana pa zakane ka en face et comme na moment mo boye mobali ayaka lisusu te donc ba pas remarquer au mende ba tout ça mariage mais mobali a mona souté mobali comment vendre hier moi si pas ko za dessus abi non ko bana futa na bandal aluki penda kuna bandal ake tanga aluki nda kuna bandal ake na épée et c'est le ba jour ebele mobali ya tantine wana a utiliser petit bitinda na imo aya ko luka la fille et pas na bango aluki la fille o via tindinga tellement puis que mobali a pile ser nanga akei petit bandi ko solo la ba pesa ki place azaki ba pesa ki jiamela ameli jinzoka a droga ki juana tant a drogué juana allez la fille a commis à l'agonie et puis le monsieur à question a éco violé la fille tant a violé et puis moi n'appelle quoi moi allez bien m'embouter moi ferme trop robanga ba makambo azongi ne penda kwa mela mana e eleki mikolo ebele tontine a éco ya ko senga maman et la fille que la fille ba koma ko fanda na ekuna na nini na pito na bandal maman pe atali le quoi aza pire ser na ye akipaka pe moi na bien moi ba moi ba 10 fois ba minerval bona boy maman pa ekondima ba eko zo pe moi na moi si ake pas pire certes hein ya quartier quoi akei koko makomi kuna a comprendre te ay ko mona tonton na mobala tantine wana ay ko zonga na ndako wana kuna bandala oh mais neni bango bazaki bande ko fande sika moko mais comme na moment mombo akei et puis subitement comme ça azongi ezanine y pas qui peut n'était ponda kuna bango cher abonné maman lobi tantine wana ndenga bandaki ko sala mwana ya mwasi ko latisa ye ba chaînette ya or na luketu donc la fille pas ndolingane ba piercing ba nini tantino tellement ça ba tantino déjà mbongo ezebela la taper makasi bazo lata na même bilamba na la fille à question malgré tout kazaki moi muka à par rapport na on lati ba biloko na ba chaussure na abi soka lati ata boot na mungo abimi fo lule ya cher ba jeter ba jina kano ko sombela e bilamba soko comme soki tantina ake musala mobali tikala na ndako pour malgré tantino wana mati grade mais mobali azakaka ingénieur kuna na ACK tantôt azotambola na ba jeep ya cher mobile na tabolaka na ketch wana ba changer ko couleur so vandi après 2 mois ba changer rouge ba changer bleu maintenant tantôt tant comme ke musala ba komi ko tikala tonton na ba tikala nda kuna Julia au mona komi ko tenter ba tikala na simale ba passer na ba un rapport tantine pe kuna sauti musala e avandi na e ka bongo et comme à un moment moko la fille à question a ko remarqué que a commis na zemi habitant a commis na zemi abinde na commis na zemi boy soki tantine na biso wa yoki ki na zema mobali na ye en tout cas ndinga linganga nda sa ela ngai en tout cas o inanga makasi na oluka ka moyena longola zemi or tango ye azo koma na ba idée ya kolongola zemi a comprendre te butu mo ba vandisa ye mobali na mwasi na ye ba vandisi mobala ye moi ça ebisi alobi bon nga lingaki na ebisa yo ndenge obandaki ko bimana mobali nanga ko banga note continuer sikoyo okobanda ko bimaka na mobali nanga obimi pe na ngai nzoke za ki piège obimi pe na ngai na bimano nde na binonde ko bimana mobali na ngai nde bosala rapport sexuel nga pe soki na ye to sali na donc chaque 0 heure to banda ko kotela ka na chambre ngala mobali nanga tout ça ka ba besoin na biso après to bimi na yebi ki wana zemi siko ngala ko récompenser obo nazo lukela ngala na lukela o mobali o azana na mbongo na musana biso mbongo mwa makasi yende mututo bambela ezemi oyo vike pe mwana mukie ide pe soki ya nini zate alobi chaque jour mali les à te si on comme 23e fois que tu as douché à Sokoli 0 heure bakoti moi si na mobile asali ya yetu moi si pe aye asali ya yetu abinenga ba umela kapewa so ba banzi makambango bazwa katan abim comme suskutu na komina ko lembisa ngai mais ozana choite wana soit au vent de pas la bango moi si na mobile moi si so mobile soit côté si moi si pas eu à tour à sali moi ça za lesbienne ba sali ba situation ekomi er na bango ekoki ba kati ba kumizela ba kena bango kaka bongo ali ayekomi masiko la fille à question et pas ya monsieur mon kuna na musana na bango azape on mari un papa quoi za tonton te papa ape na moi si na ndako
a prière pe na baza branamiste voilà pesi balingisi pe la fille yepe le quoi c'est pe là qui comme ezana on ba makambo ya bien tenzo ka ezande makambo ya mulili eza makambo ya kindoki ti tantine wana abandaki kolandela Julia la fille à question na veni na bango kokipaka ye kokipaka na makambo nyonso tu ezaki préparé tina ndenge mobile na ye akumbaki nzela akei ezaki cop na bango donc bandaka ko préparer ndeni bakozwa mwana wana tellement que ezaki nettoile ndeko ko préparer ba pesi ye mobile wana tant ba pesi ye mobile wana allez ba exiger ti babinde eza boye ndongo ovai na ye boye il faut ça l'effort beaucoup ma kosala ba rapport sexuel parce que ako tango ozama batin bela pour ko yisa mambazemi tant on peut pas ko yebisa basali ba rapport na bande za la kaka comme d'habitude ba rendez-vous allez ba ke ba ebisi la fille na tantine na wana ba ke ba ebisi tonton na que papa na que la fille azana zemi allez ma papa on appelle tellement que abala qui na déjà homme marié azape na bana na âge ya la fille malgré tout atiki bana âge na ndako mazo bima kaka na mwana na mwasi aipe konzima zemi abi ngana olongola na zemi oyo te na bana âge na ye abota na faire voyager que soit Afrique du Sud ak ofa na mwana dans la charge ya nyonso cher internaute tontine papa na ko pesa mbongo ay ko pesa bango mbongo ebele pesa bango so $2500 ba changer ndako ba réduire ndako na GB provision de provision en même temps tantine on appelle zemezo poussa na yepena mobile na chaque jour na mwana bat na nzoto donc ba koma ki na base mo qu'est-ce que mutu ki na relève ezaki suko la fille à question mbongo suko tontine ni papa na zo pesaka wasala kana snel wana azo pesaka la fille akenda ko pesaka bango le kwa zaki ne pe mwana muke ata pesi 500 ya kozaka sa pesi 400 proviser zo ya oni donc bazanga ke loko moko te ba koma na vie ya bien moi na siko nzoka ezaki na moi garçon mo ba da ko déranger pe la fille na venu wana yepe la fille a sepe la kina garçon go makasi a sepe la kina est vraiment makasi mutema nesko ekomi ko beta ka pa garçon wana mutema ne ko beta ka pa garçon wana nga zemo no longola on peut aussi garçon remarquer que na zemi et simba tenga no sepela ne makasi si mukolo mususu ayo kumba nzela ye ko yepa mama bango na KVA wana kasavupu aye ko expliquer mama bango a expliquer mama bango a expliquer mama tant expliquer mama bango que ndena boye na zemi a bomba kinanu makambi ya viol a expliquer mama ndena boye na zemi nga besoin longola mama tomboki zemi ya nani donc yo tiba mema ki ona ndako wana ndepo na zemi habité eza mobile menga na bota na nga te na longola nga zemi o mama biko longola zemi te mona bia mama nga na longola nga zemi o na longola zemi mobile on nani mama tomboki aveni nga lobi a qu'est-ce que place la fille ando fanda pour le pas ando fanda na na face na bango ezaka lupango ya famille abandi ko tomboka mwana bina koza mwana nga lelo zemi ba mobile te bona bo tu la pesa nga numéro ya mobile wana ba ko pesa numéro ya mobile ba benga bo 10 peso kitako mama tanga Monica papa nazo kitsa lukolo ka boye cher abonné maman ba moko ya yo moni naza na raison ya kosilika parce que oza mwana yo za mwana ngana linga mingi ndeni yo kokozala oki ozaze mo boete mobala zate lo motengo ezaki paniquer mais le quoi mon responsable ya nini azali bon mezate parce que olipe papa pa lobinga na besoin longola zemi te abota azokende voyage atiki pembo mbongo atika ki cher internaute mwana kei apesi mama bango ndambu ndambo ake kolongola zemi wana ya 6 mois eselaki mwana kokenda kei na bakisi bapesaki babaki ndenge mwana sai bo faut fungula école mwana bima lokola aboti ata kobima ka ya mwana mwa lokwa jeko boyema zaka na forme mwana bapesi nanu wana mwana kangami mwana azobima te douleur ebani po fungula ke école babenzi ba mai wana ya se wana azela siko avanda aifungwama douleur babenga mama pesi ni mama ekoya abandi ko expliquer mama tala boy ndenge monaki nakendaki kuna na comprendre tenzo keza baje basala ki ngai bakoma kobima na ngai na mwasi na ye ti deuxième opeza ya papa wana te
zemeza mobali na baba ki to kosela ye vu que nando tapé Sonia ba camarade nga ko bota te yango moni mama na ikolongola zemi limbisanga bo mwana zolela passe le ki mwana kuna na libumwazo bimate a komi ko senye tia ko sala hémorragie interne a ko kufa. Chers internautes, histoire vraie oyo dans ce moment vraiment la longoli c'est parce que conseil nango faut vraiment to pesa ngo na bokiebi pour esa histoire moko nazaki sur place na maman la fille ouais na histoire na en tout cas lelaki soko tali photo ya mwana mwasi nga choko bekini nazate hein mwasi kitoko tu peux pas imaginer. Voilà histoire vraie ngo yo to partager ngo na bino biso na bino to meka ko aider maman to pesa ba conseil pour maman lobby asala nini pona tonton wana na tantine wana yango moni batumsu basala kaberer na vie le comment soki mwana no mwasi akota ke pa ba tonton intel kuna to place ba mbali bazaka okotomboka ba mibali bazawana yo kentaka kuna ko sadini soki ba violer bona bwe merci ko tala po mona ke mukileza ko kufa bana nzambe azokende pa ya mwana mwasi. Place aux confiance des alaraso qui azape pas copine on sepeli l'homme qui les bébé hein basi bozomo la bango qui toko ba les kananzela ba ce sont des lesbiennes ba femme mariée azaka na mbali na ndako mazana mwasi na ye ya muninga mwasi po bino boloba trop ya lingo vanka ba mibali akozwa zemi conséquence ya kazemi te kutu ko bota iza lipamboli mwana za lipamboli hein tala le loyo mama pesa ki confiance parce que pona tantine nzoka zaki projet na bango na vie ya mwana wana mwasi na mobali baza batu ya bakisi donc tonton wana ti omona ke kuna za na kuna ka ingénieur a changer ka donc ndenga za boye ba ne belé amataga ta za ka ingénieur mais na ces ingénieur on ça mambe belé mwasi na mobali batu ya bakisi donc ba prépara ki la fille ti ba mona ka e wana ba prépara ka e kitoko bango fo bazwaka mwana o ya mwasi ba leki na banzela nyo ti omoni basala ki mariage wana mobali akende ya ki projet na bango soki mwasi na ye kozwa mwana na mwasi azongisi na ndaku nde ba bandi misana na bango ki bondoki na nzoto ya la fille nde le tokomi na point oyo en tout cas bana nzambe en tout cas bo mikebisa surtout pour na bana c'est pas du que soki mwana ke pa mwa mobali ndeka mabeza mwana mwasi mabeza te mabeza partout où est important ça que ça bana nzela nzambe pe ko bondela pona bana pour moi je pense pas que maman nazaki vraiment maman za ba vie de prière landela ka source ya bana et peut-être nzamba linga ka permettre de tandenge ba baby c'est les mois ne bandel tina suka pe ko perdre mona donc ayo ka nyo son lisolo tandis que so za femme de prière moi so yebi ki bonzambe atana ndoto Dieu va te parler comment est-ce maman ti moi zo ke ko kufa ndoto moko te atanite parce que azaba maman ça que il y a quelque chose à zuina e or qui pète que uti wapi ou soit moi dim et sungaka et protégeaka dim et bombaka makambo ebele et protégeaka pe bana bino ba fille oyo bo chanza ba sexe na bino bon je ne sais pas et c'est wani ni ngaina gagner na ngabilo kwa mukina zanga bokonza likolo ça je le ferai plus dans ma vie et pas nzambe nyon swezali nzamba ça c'est parce que olela pose qui na bezola ta non nzamba sala na tanaye yango mona zo conseiller ba fille o bokoma bokoma bana mibali ko bimaka na baninga na bino bana basi we ke sort na bino ezali parce que nzabe ta sala ki au moins ça eba ki le pourquoi pona kolata chaque jour look ezo changer avant to ya bilamba ezalaka ezape koza to koleka to tika ka bilamba ko bebisa vie na te pona plante kabelo nini parce que tantine wana linga ka vibrer azala mwasi na kati ya basi pi balobi azata na terme longa te mais soka na piscine so akoti bine fo bo bima parce que ba ko tala c'est parce que azo pratiquer qui sorcellerie bazana ba poudre na bango ba mabe ba salelaka pona ko séduire mibali idem pe na bandeko na biso mibali bo sambela rapé bo basi ba komi mabe kende na gambelo tala ne ba vandeli ba maman na bazote kabilo na ba mesa au moins na explication bilo ba sala bino o teli na boy na lekanga mo mwana mwasi na yoka somo na biso ina zaki mubali kasi nzambe ngape ba sala ngaka eloko et puis maman na binga ngo yaya yaka te yaka
oh nabi ngana poussa na belo nele kata na komi azo sanga lobi oyo o tiango na se oyo babinga ngomungwa sika nabi bon nabi c'est OK mukona za besoin na obete le tour tala bazole sabino ngona ba fufu na ba bizi na kati ba sekdo makambo ebele faut na vie de prière puis pona tonton na biso o boluki liwa na vie ya moi si ya batu bokanisa teke nde bosali yango bino bo vivre libéra na libela non o boseza makila ya batu donc quand vous simbi moi na bato beba ke malheur na bino zanga conseil na ko sa maman koti kabangote moi na sa lobi vérité ba kende bisika bikauka ba kende na charbon donc na makala ba kende rofanda kuna c'est parce que ba bomeli moi no ya moi si mais maman na ebi ki a part moi na oza pe na bana misusu o batikali conseil na kopesa o protéger bango na vie de prière distraction na yonde lo ba memeli moi na kitoko ya moi si donc batela bana on nzela nzambe ba o nyonso bande ko landa biso na pesi bino merci conseil o en tout cas bozwa quelque chose bozala prudent ou prudente pour na bana o tantino linga moi na mingi attention surtout bato ba simbi ki bondo ki makasi za bana basi bokeba oh na kenaki pas tantine tel ya na linga ke mingi ne le ferait plus bo batela bana nzela prière en tout cas nzamba pambola bino. Merci vraiment pour que vous ayez toujours tant béki sur quoi fan vous ayez amour na bino pour l'accès vers grâce na bino de lelo nga na fan toujours na kiti oyo o nion so moni kaza quelque chose pour na ko bakisi la maman ba numéro ya ngwana bo continuer toujours kotinda ba conseil na bino pour na koluka solution pour na maman. En tout cas je dis un grand merci na cameraman na benga ka papa guide-moi mutunaye donc yanga ewana guide-moi et merci à ma patronne maman Nana et fille. En tout cas Tokutani, Soki Jésus-Christ azongite. Au revoir. Asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trop na planète Nana efie bosabone trop